Na puna papate. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na umu. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Ofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso nalekio na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Chelsea Jennifer Lopez bacha ndeni baba na makoto hamini kiche amanike miche bebe mingi sozo finanga sasikana ngai allo chama nikia pari allo zo ngai connexion na kufi nini allo. Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Sidoni. Marcelo Tunas. Carrière il y a 5 ans, parents n'a yébité. Carrière il y a 5 ans. Batu 10 babini o azali ko bimana bango presque bango nyoso bazaki pe mikolo ko lekaye bango pesco bazana ba copine na bango oyo ya solo na bakenda ko betisa bango départ mwana wana contaminer bango donc bango pe basi ba contaminer batu mususu bakokota boloko sikona ba maladie na boloko à vie parce que bakena mineur likamwana ekomeli batu wana ekomeli ka bango moko ekokomela pe yo eloko bino boye bakate neti ngala koma awa mukolo cancer bande imbécile ngande na komi mukolo cancer ngai donc na kolo ba makambu mususu te donc ngande na créer cancer muto aliboso bomoni abeli cancer ezangai muto aliboso oya kufi na cancer ezakaka ngai bande imbécile peuple zoba peuple biwelewele bizengi nga mutu nazodo ba makambu na et j'assume mes propos et j'assume. Même la mona, oui, mais qu'un gars, là comme côté la bende ba congolais ou na comme côté la bango na lobimi. Comment est-ce que ba tout bibi ba ko bazala bazo bandenge wana? Comment est-ce que ba tout mikolo ba kozala bazo ba ya modèle boy? Mutu ba bimisi mutakala na ye en tant que makambo asaka chango nani bino bozo sepela na makambo wana bokomi ba live bokomi kosenga mutakala ngo po sala nango nini parce que bozali ba malade parce que bozali ba pervers parce que bozali ba zoba biloko eza partout bato basala ka musala wana na sina yebisa bango bokende ko sala musala wana so bokuko kango ki jalousie kaka congolais azali na mutema ya jalousie ye moko ba valoriser été depuis ba botaye ye moko ba komisa été pa ba boti na ye azozela approbation ya batu mususu ba na ye moko kutu depuis ba botaye mi komisa te je crois comme komona batu mususu ya komi kotala complexe soko kutala basa ba congolaise basa ba complexé tozai ko pekisa makambo mususu ya mwana wana tozo pekisa bafinga ka papate botala ka modèle ya Cindy abali mobali na ye babala kuna na ba désordre na bango basali mariage na bango mais bozali ko baba ko bala yete babali yete boko changer ta maloba te Cindy babali yete asali mariage na ye na ndenge na bango ya ba désordre mais asali quand même mariage approuvé bino que oui ye wana na sali mariage ole boka ngabambanga na bino bozo persévérer kana bozo à quel moment vous allez vous arrêter? À quel moment vous s'arrêtez penza bokomi bato ya bosolo siko bato ndenga nde babundelaka mboka bato ndenga nde basandelaka bato wana bazalaka na ba parole nzamba tindaka bango mais vous êtes des tarés un pays de malades pas fait dire na peso maloba na likambo c'est ça construit maintenant au moins 2 ou 3 générations je ne sais pas qui avait commencé quoi parce que selon l'historique africain ango ndenge tozalaka ba nigro né grandi nu bamindele bayaka bakuta bato ya kala wana mibali baza na to ba pochette moko boye ya ba nyama kala balatika na loketo babombi kaka parti na bango ya mobali basi bazotambola batie kaka mwa ba mayaka na bango na loketo mabele libanda et puis bazo sala ba modèle selon dessin na bango ya elongi ndenge fimoko nani makiala oblokaka boy ya Europe
Et puis, yes. Donc, c'était juste que Nabato Akala, Bazala qui n'a façon à Bango, au Bando Monaologola accoutrement. Mais c'était 99% Mutakala. Alors, Nazo Ebate, Mutakala est comme un scandale na génération Nini, pour Bino Bosala, ta ilambate, ni Rafia Wana. Ce qui toque na Empire Bakuba. Bon, mima culture na Congo Mobimbate. Bango quand même, toko kondima ke oui, Bakuba balinga kozala Mutakala te parce que Bango, balata quand même ba Rafia Kala. Mais le reste ici, Bakola Mutakala, Babotama Mutakala, Mutakala ezaki accoutrement na Bango. Alors, on devrait quand même mettre Batumoro Boye, Atatoza na plage T. Na Afrique Mobimba, un peuple scandaleux à Mutakala bazaka ba Congolais. Jamais papa Freddy bakipaka Mutakala te bakip. Congolais amona kaka kaka. Nga eloko nga na telemelaka awa. Yeba forme nini uzanango po biloko ekende quand même agencé. Eza mutu na telemelaka nanga Mutakala te na telemaka nde ba forme ya mabe okamati ba forme mabe la kisi eza kitoko te ozo se dévaloriser. Soko kepa ba Cameroun balata na bango ba short na bango Congolais na short. Nga jour mususu na église na kendaki na lati netinga za na ba longue jambe na lati ka elamba eke na genou na ba botte. Moi si moko a photocall ye mbangu ozipanga na foulard na ye. Na ko benga na ye na lubi. Na plein clip ça dit dégage. Olo pese kuto atamba kana likos. Na bile dégage. Albina no ndadikika ko zipa makolo na albina sans dinga makolo boy. Na na ndaku na ngai na ya ko zipanga na ba foulard moko ezanga tina eza matière nini. Na ko motuna eza. Ponga ba foulard na nganjo sezala kaka ba nani soit eza cachemire soit eza soie. Tapi o eza matière ni ngi pesa nga mokolo boy. En tout cas na yebiti. Alors soko ke na Angola, okuta basi nyoso Angola na ba mibale ya Bangolais, jamais bazana comportement wana soki ba moni Mutakala et comme scandale non. Et c'est un peuple mature dans leur façon de voir les choses, en plus avec d'autres gens. Mais biso ba Congolais, to komi lokola un peuple moko boye, na biso ko to na planète nini. Donc jamais na réseaux sociaux, okomona pays mususu ba bimisi Mutakala. Donc okomona ka ba Congolais. Soki balali balamuki ba bimisi Mutakala. Balali balamuki ba. Donc na Jaël asali scandale na yemoko ami filmé po nga natalaki vidéo na mutuni na yeko akoya na caméra pembeni bo ata musango malembi yo zalaki wapi yemoko ayena ya mibale achango kutuna filtre omoni Mutakala bache filtre bongi kate donc Mutakala moko eko énervé na mutu. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous voulez vendre quoi pour avoir quoi, à quel prix, pour payer quoi? Hein? Nazo comprendre te yango bolinga Mutakala ya Jésus Christ na croix na bandako na bino omona Congolais nyonso azana kamwa croix na ye ya Jésus si la croix Mutakala na kushaka lokola kaleso boxer ya Batakala. Balela komona Jésus comment mokonzi na yo fo mona kaye Mutakala pa mwana nini yo fo mona baboti na Mutakala. Mais comportement ba chrétien bato nyonso balingi Mutakala mingi ezaka ba chrétien bozana tabouret boya boy. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Comme votre Jésus-Christ est sur la croix nu, donc pour vous la nudité c'est quelque chose de waouh. Non, nous on n'a pas besoin de voir vos nudités. Ça ne nous concerne pas. Vous êtes assez moche. Ça importe les gens qui ont besoin de vous. Mutakala nyonso te telemsaka mutu nyonso. Il y a des Mutakala, tu vois comme ça, dans ça t'emmerde. Tu dis, mais what the hell? What is this? Who you? Bandeko, est-ce que zana mukolo yo, Mutakala ye pena boyko, tokale bisotu. Tobeta ngokara. Nano ala mukaka pake ndomona Mutakala mukuna. Oui, et comme ils ont demandé de valoriser, est-ce que ils peuvent répéter ça qu'on a besoin? Non. À un moment donné, tu verras que les gens passent à autre chose. Mutakala kozala nyongwa misute.
bino boza makambo ebele fo bomona na mokili. Mututu asa na mutakala. Oyebi mutakala mwasi ndenge ezalaka, oyebi mutakala mobali ndenge ezalaka. Oyebi te papa Freddy. Bato yo basi na bango babanga na banzoto na bango moko yango zomona babeba. Bato mubimba babanga kata kotuna mobali. Est-ce que monoko na ngeza solo? Vraiment. Babanga ka nyonso. Babanga oui oui. Donc makapu nyonso bato babanga ka. Ata basi ba congolais na ebiso bakota kana kati ya dra. Bakokota na kati ya bulangechi, bakoti na pati kuna, moyeba bimekati na mobali atala bango te po bayebi ke baza bien te. Sikoso bakuta na ba fille ya bato ya bien boye, ba yini bango. C'est ba kuta na ba fille bazala banzoto be bota et puis makambu tozoloba ah bozozo wango penza que oui voilà, eza makambu moko boye eza léger. Mais non, vous avez un sale comportement. Na comportement na bino wana. Eza mabe situ bato bozo sambira. Boza mutema mabe. Okomona mwasi mobimbalala kana mobali. Ye fa bak boma mwinda, basa na bo polo mobali na yo admirer yo. Ata na biso ke chéri, oye mwa munene côté boye, tombe kana no kosala te eloko boye et tout ça. Bazali wana tala bango modèle bakomaka ata na ba fête. Soko ye wano lati minina yo bio lati robe na yo mulanti boy modèle bako dongola yo bana basi ba congolais po baza bien te yo soko za bien te pourquoi lingi baninga bazala bien te yo soko s'assumer te tika baninga ba s'assumer makabo bozo ba bimaka ba on marié etali binote eza ye moko eza moko marié moto où est le problème soki ya ye jour mususu ayebisi bino ke o mo marié wana salinga mabe wana nde bokokota makambo yase oyoki ye place ayeko yebisa bino ke o mo marié wana sali likambo. Mais yo pe kende ko luka o marié na yo soki eza facile ba o marié ngo soki bazala basi na bango pourquoi ba fanda ka kuna te parce que basi wana baza pe na incompétence makasi basi na bango bazala bandako ba o marié wana bazali na ba incompétence ya kosakana te soki ba mama Gigi ba génération ya otoleka oyo na ebité faut ba leka bango nyonso parce que soko tala ta kofi bando vivre na génération. Et ça n'a pas de moussousou kofi a yembelaka batouana parce que baza batumoko basoni. Oza nzembo moko kofi abando sala boma minda. Mi sotika yo kasoni. Zona nzembo mobimba. Génération alilo yo krena magoda na motu il faut boma minda. Tata! Pele sa minda na mona nduta. Donc tango omona batouana boma minda. Mi sotika yo ka don baza batumoko basoni pona bango mupende za soki lisumu mutu akozala torse ni te. Mutu akotelema libanda na balcon te, mutu akotelema na plage te, mutu akobima libanda na salon na ye na bikini te. Donc comportement ya boma minda miso etika loyoka soni mama pelisa minda miso emona nduta. Hein? Nous sommes autre chose. On n'a pas besoin beaucoup na ba mentalité wana komona mutakala scandale. Mutakala zana ngo mutakala fi moko boye abenga soko sakani yo oyebani mingi nakocha na TikTok mama kende kocha eko koma pe rouge te eko bimaka mwindu makasi naza mwindu nabi kende kocha. Moi cette histoire là tu penses que nakobanda kolenga oh pardon toyokana na salelo nini kopanzanga te kende kocha. Allez-y mettre ça. Les gens vont voir, mais moi et toi, on aura un problème très, très, très sérieux à la justice. Kende kocha. Na webi se juge que nous, ezalaka sentiment bisumi bale, to bengani, mutakala, ye nandaku na yenga nandaku na ngai, nazo brosser minu, ye pe, azo lata bilamba. Abengi na vidéo, abe wow, c'est bon, oui, wow, quel scandale. To seki bisumi sumi bale. Na yebite, na moment nini akanginga photo lelo ekomi chantage. Alors pour le chantage wana il faut dédommager nga. C'est fini. C'est comme ça que les affaires aujourd'hui ça se passe. Okoki kocha muninga mutakala te sans permission na ye ata ko enregistrer droits humains. Yes, et ça na ba conversation ata l'état avant ba enregistrer yo ba webiso que this conversation is going to be recorded. Ah, that is bazo ko préparer yo que non madame pour les raisons sécuritaires faut enregistrer. Yeah. C'est comme ça que les gens dignes font des choses. Exactement ce que monina moninga mutakala il faut bando kanga ba photo
baza bongo oyebi bato oyo baza bongo ba mama wana na mona ka bango moko na ba piscine basi ya bakongo bazali na épanouissement te okomona penza mama moko boye alati siko cycliste ba mususu balati ba maputa ba teti ba ba kena ba plage na ba été ba tiepe ba photo na ba TikTok na ba vidéo on dirait ba bandeko soki toke na ba piscine neti ngala kenda ka piscine une fois par semaine okokuta ba mama mususu tala mama na libumu okokuta batu ya forme ya ndenge na ndenge congolais ozali na problème na yo il faut na éviter ce qu'il faut basa na yo likambu nini omona mutu yo moko omiche déjà soko omoni ki oza bien te okomichata okobanda kokomi bongisa te donc yo kamati cache misère basi ya ba congolais ebele bazali ba cache misère siko mibali yango bozo ko ba mobali ya mutu mobali yango pe asepelaka ne na yo te asi alembi na ye azotala kaka akokende wapi aza na salaire malonga te akosala ndenge nini mobali abandi na ye kokima azokende kolukaka basi mususu ole yo ozwa ta moi intuition ou bien ozwa ta makambo en charge non yo vandi na yo okomi koluka nzambe aide yo nzambe akoyede yo na makambo nini oyo yo omoni place ni bakomemba bandeko antuka boko izenga na komatisa bino te mponga nazokende kolala et tout ça ngala lingaki kana beta c'était oyo makambo mutakala wana bosepelaka nango te parce que ekokomela yo ekokomela mwana na yo ekokomela nyesi na yo ekosala makambo mususu alors sujet mususu ezali oyo na kozongela ngo après na lobaka na sala bino na lobaka bosi ambuke wapi yango mazo kwa prepare yango oyo mwana oyo ye abungi na France eza makambo nga na lobeka na mama bonheur wana te yao comment yo koza na mwana autiste au perdre ye de vue ata 1 minute eza impossible na moni bino ba africain bozo ya kolela awa ke oui baluki e bien te à quel moment yo yebi ke mwana na yo azali autiste non verbal ça veut dire yo kana yete azali na ye lotite tozo yebisa bino bimisa mwana zongisa ye bimisa ye na banzela banda kotambola na ye osololaka na mwana ovandelika ba réseaux sociaux mwana oya autiste abungi ndenge nini likolo ya ba mama ya ba africain nde mwana oya abungi so inatali ba live ponga nazotala ba live mingi te ou bien na moni ba coupure ou bien na yoki 2 minutes na kena nga nazosala makambo nanga mususu nazotala na lobi non inconscience ya peuple o africain elekindelo nga na telemelaka na lobi boza na bana na bino babizengi bokende ko assumer bango bolakisa bango biloko malembe po bana nini wana bakende koyokola muke parce que bayoka ko fur et à mesure kende koyokola banani comment on appelle ça ba langue des signes pour solo la kanaye kende koyoka parce que bana o bazana moi retard peut-être moi na bozo mona ye aza soki na 5 ans na ebi âge na été pour na landa makambo bien te aza na 5 ans mais ba ko pesa peut-être âge ya ba 2 mois ata ya ba 5 mois donc ako bazokola na moi retard ole ba kende ko yebisa bino makambo modèle ezali bino bozo yoka te 3 ans même pas soki aza na 5 ans bakopesa etal ba mois kaka na mutu na cerveau na ezokende na ba mois enga nazo kotelemela makambo wana bolobi azofinga bato mwana abungi parce que mama na yaza zoba mwana oyo abungi parce que mama na ye aza zoba aza mama malamu te donc mwana aza na habitude ya kobima te parce que mwana oyo balingaka nde routine mwana oyo balingaka routine elingi koloba nini kosalise makambo moko okobima na mwana oyo alobaka te obimisaka ye mikolo nyonso oke na coin na parc bozongi boke na parc tout le jour mwana wana koyeba nzela bino bokamati bana ngo bomemaka bango ba église bomemaka bango na banani comment on appelle ça bomemaka bango na ba imam bomemaka bana wana ba changer ba ko changer te yo ndo ko améliorer vécu na bango ko améliorer vie na bango eloko nga na lobaka ni ko nyonso yango wana ti omona mama moko boye aza na ye kitoko te aza pe mayele te alobi aza mwana muke mais aza na bana soki 5 na ba mususu baza muto mwana muke aza déjà na bana ye aza ko finga ba makambo tozoloba yango wana neti mwana nga nazala nga na mawate parce que basi ya ba congolaise to basi ya ba africaine soki baboti bana na bango bazali na ba malformation to bazali na ba handicap bazo assumer yango te mais baninga basi na mususu ba assuma kango bazo kende ko creuser ba yeba makambo nini ezoleka na kuna. Mais vous venez crier ici
au scandale. Oh, la France n'a pas choisi, n'a pas cherché dans toutes les maisons. Oh, il y a une famille qui est partie pour aller en Thaïlande. Si moi je devais voyager, un enfant d'Africain qui est je ne sais où là-bas, qui n'a pas eu la surveillance de ses parents, moi je dois annuler mon voyage. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade, en fait. Vous êtes malade. Dans vos pays respectifs, on ne vous considère même pas. Vos enfants handicapés sont enchaînés. Oui, vos enfants handicapés sont enchaînés en Afrique. Maltraités, même chez leurs parents. Ou soit handicapés. Je venais de voir une autre vidéo. Les gens qui ont des troubles de comportement ou des troubles de folie. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les amène chez un pasteur dans un truc, on les enchaîne. Est-ce qu'on n'a jamais vu ce genre de scandale ici? Et c'est au blanc que vous allez demander qu'ils puissent prendre soin de vos enfants. Déjà, ils sont nés dans les bonnes conditions, ils ont tout à portée de vue, à portée de main. Mais vous ne fournissez aucun effort. Il y a des centres. Si tu es incapable de gérer ton enfant handicap, va les faire placer. Va faire placer ton enfant. Vous êtes incapable de comprendre des situations. Pour vous, Ezakaka Kindoki. Pour vous, Ezakaka Baloki Mwana. Pour vous, mais non. Baloki était à Zabongo. Acceptez-le comme ça. Acceptez-le comme ça. Merci pour les cadeaux. Il faut qu'on vous dise des vérités. Moi, je n'ai pas de pitié. C'est comme une maman qui est là-bas. Amatongi. Maman wana kufi misu. Pamba, mama moko azaka na basalon kuna mama kimwena akufi misu pamba te mama wana zalaki na pota na lokolo ya ba diabétique ayebita zo baba bwaki limbaso ti diabète bomaka misu akomi misu ezo beba yazo misu ekufi mama wana mais azaka na salon na ye mais azo yeba te qu'il faut que na école ya bato ba mona kate ezali yekuto azata na vision ayebi rouge ayebi orange ayebi banzela donc ekozala facile pour naye à s'adapter na kati ya mulili place akomi yazo luka muto asimbara est-ce que bosi bomoni awa na poto mutu moko asimbara yo na loboko bo bando tambola le pour okomi aveugle ba aveugle bazalaka na place na bango soko kufi misu oza na bisiko kokende babanda kolakisa yo soko boti mwana aveugle oza na bisika place nini bakolakisa mwana wana kotambola nyoso tu wana eza nini eza ki bobolole te yo miso ekufi yo okomi koluka mutu moko asimbaka loboko bo banda kotambola naye. Est-ce que peuple aboye penza za normal mutu handicapé oyo abungisi miso bakolakisa na bambongo comment ko toucher bambongo comment ko mata ba ascenseur comment ko mata ba escalator comment ko tambola na nzela po yeba yaza déjà mutu amona depuis abota mazaki na miso ti miso ezokufa ye kaka wana na miso bato mutu moko pe koyebisa na entourage na ete ke tala nanu parce que soki nini eleki diabète eleki ekoboma yo miso diabète ebomaka miso ti okomi komona flou yo ovandi kaka ovandi pe na poto awa oliki moko na komotala mpenza bato oyo non oboti mwana aza bien te mwana aza na handicap par exemple ya kotambola kende na ye bakine kende koépuise barecours nyonso possible eza na baklasse wana ya bana bahandicapé ezalaka na babenga awa na Europe awa nayebi te bino bapapa Fredi kuna mingi bana oyo moni bana oyo bahandicapé handicap eza na cause handicap eza eloko moko te toloba soki nini non eza na cause bato mosusu ntango bakutanaka bakenda kosalisa ata baexamen te soki baza compatible bango mibale moni basololaka même pas makambo ya groupe sanguin basololaka même pas ta makambo ya comment l'autre trouve la vie olingi bana boni mpo na yo nga na yo omoni tokosuka na combien soki lelo mwana ye ou bien mwana bimi na problème baza même pas ta préparé moralement si les problèmes arrivent. Et puis la majorité des Congolais ou des Africains babetaka magoda sous l'ivrogne. Je répète encore, la majorité des Congolais et les Africains ba magodalizaka na se ya kwiti. Banebele o baza ba victime eza ba parents babeta magoda balangwa.
Alors so oza déjà na ba problème moko ya ba insuffisance ya biloko moko na kati ya nzoto yo ke bakisa na kwiti oke kobwakela moninga mai ya bakwiti mai wana ememi mwana na faiblesse ya raisonnement mwasi azolia bien te batondolo bamanga banini biloko ka ya bololo biloko ka ya ngai mwasi azoliaka mabele mwasi azolala na se mwasi azosala misala makasi azomema biloko mwasi aza na repo te mwasi bafingaka ye kaka mwasi bakei kotika ye na ndako ya libala mpo batiaki ezemi mama bokilo azosalisa misala ta mosusu na kati ya lupango wana mama mobali azalaka te akuta mama mbanda akomise torso na ye mwana wana akokozwa baproblème yango mona bana ebele babotamaka na baproblème na bamboka bato baza na normalité ya makambo mwasi azemi balengelaka ye mwasi azemi akomaka bebe mwasi azemi bapesaka ye misala ya makasi te mwasi azemi batunaka ye sava basimbaka ye na loboko batelemaka devant ye basekisaka ye juste ka sourire etambolaka na elongi na ye bapesaka mpe bebe boni aza bien pesala biso ye mbote mama mpe asimbi na libumu parce que mama nyonso aza na droit capacité ya kocommuniquer na mwana na ye après 90 jours ya grossesse okobanda kosolola na mwana na yo eza na balivre babouquin oyo ya basi azemi batangaka. Mais tu n'es pas d'accord, c'est mon analyse. Tu dois être d'accord avec ton analyse. Moi, j'ai fait mon analyse avec des choses que j'ai vérifiées. Et bon, pour nini, moi, ça zemi, bapekisaka masanga, bapekisaka cigarette, bapekisaka ba drogue. Et ça la pour nini. Parce que moi, na azole na motolo à maman, à quoi qu'on a affecté à partir de maman. Yozo Ibsamaki, tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu connais d'où je pars trouver les choses que je viens parler sur TikTok? Comme si on na TikTok, il y a les gens qui me reconnaissent dans la télévision, dans la radio. Yo bénéficient de TikTok. Allez demander à des chaînes de télévision que moi j'ai passé, on vous dirait que ce type-là, on a toujours besoin de lui. Nase ya Magoda. Bakendaka na Magoda na ivrogne te. Sous l'ivresse te. Eza na deux côtés. Ndenge moko bapekisaka mwasi azemi amela biloko dangereux. Ndenge moko bazopekisa mobali akende kobeta Magoda sous ba drogue. Parce que tous les deux côtés, ça les effets. Makidi oyo ese lembi tango ezokota eza na ba conséquences nango. Mwasi oyo ya makasi mwasi oyo ya zemi soki akwei pe na zemi a glissé mwana kozwa problème à partir à libumu. Il y a des enfants qui naissent avec malformance et utina eloko moko boye komelaka mama boyaka koloba. Vous pensez que nous on vient ici juste pour parler pour binobotin de biso bakado? On vous dit des choses peut-être mutususu azwana e chance wana te ya kokutoyer ou bien kokutana bato bayebaka makambo mwandambu bapesi pe makambo. Batantine boyela mobali abimana yo soka salangwe. Ba mama bokata cigarette na ba drogue mususu bomelaka soki ozana libumu ya zemi. Longola stress tika kolela tika koyima tika kolala na kanda to na chagrin. Dinalingaki na compléter makambo mususu zoloba wana bato bazokoya ko contredire omoni makambo normal bakiti so tozongisi mwana mwasi wana ya mutakala bango bakoya bakobanda koyamba. Et puis eza kutu avant kutu se concevoir mwana il faut préparer place nini mwana na ya kovanda. Otiki na nata masanga pendant 1 an. Yo pe otiki cigarette. Yeah. Tozo bisa bango bazomona biso ndoko tosala loteria.
Mon on a zongi avec le casso imai. Tozolo banabino, attends au moins 1 an. Tu arrêtes l'alcool, tu arrêtes babilo comme stress, babilo comme quoi toxicité. Parce que mais moi les autres c'est na ba kisi mususu. Et ça na ba kisi mususu so kozo mela yango. Oko concevoir te parce que ko bebe c'est bon. Et ça la docteur atuna kakuto zana zemi avant peso kisi mo batuna. Et ça peut pour que ne ba radio babilo ko ebele ko kende ko kotaka ba IRM banini soko za na zemi il faut signaler congolais niki mokuta bisika nyonso so ito ba makambo normal yazo ko saka nao ngala ko sala ngaba délire wa te ngata so bo moni ngai ngabo moni ngai na lati elamba mukuse naza na message ko pesa ngala yake awa na yeko yebisa bino mutakala ya muninga ba respectaka yango makambo tozolo ba za normal avant bota mwana oui il faut que nous ça la taba test pour bota ba SPT pour bota ba na mutu oke ko sangana na mutu moko par exemple so beaucoup tani na mwasi yazana AS UPAS boko kende pe bosali ba embryon ba kena ngo ba lambi ngo na laboratoire ba che mwasi ba poni o examen na bolingwe ko continuer na ngo pe science si évoluer nzambe la bino wana azali normalité po ya pesa ka batu maboko akati batu maboko akati batu misu alongoli bango makambo ebele donc siko biso to vanja to bandi kolela na ye moko nzambe na bino ayokela ka batu mawate. Siko biso science si ye okutani na muto za AS bino nyonso po bobota ba SST boke na laboratoire boke na clinique babengi yango na clinique ya reproduction boke kuna ba choisi ba embryon o eza na maladie te ba che bino bolingo na bino continuer bino bo constat ka bisusu ko bota normalement te boke ndo saka insémination po il faut ba lonkela bino ba alléger kozala na bana maladie eza très difficile. Ouais. Eza calvaire à vie hein. Eza calvaire à vie. Alors, et puis, ils ont un condiment, ils ont un aliment, ce qui moi, si azemi azolia, moi, na kuko mamayeli. Ils ont pilo, ce qui moi, si azemi soga azolia, aya kubota bana biente, ou bien bana bakoko mabadement, comme mabadement, ou bien babisengi. Voilà. Alors, donc, pour éviter que les enfants soient déments, parlez aussi aux enfants. Ils ont un mususu na zemi a mwana asolisaka mwana na ye na libumu mwana pe soki oboti banda conversation na bébé ou tu komelisa ye c'est bon je vais te laver hein je te mets dans le berceau j'ai beaucoup de choses à faire tu dois rester là-bas parce que maman va travailler hein ça va fais-moi bisou ok va dormir je suis d'abord occupé ne te réveille pas tu as déjà mangé tu as déjà tout ok. Bye bye. Mwana tikali paza mutu. Eza teke mwana yozo mona mwana na ebite soko kanisaka mwana zalaka nani. Mwana aza lokola ordinateur vierge. Soko yena ba app sans virus ako nelango et kokoma bien. Mais soki ba app yena ngo avec virus ko fonctionner normalement ti. Eza teke bébé, o me ma bébé, soko zolela. Mais chi la lou pa non please arrête cette histoire là à dormir debout vos chansons qui n'a pas de sens nana betio to elongo ko bisa mwana foka babetaye hein. No, mwana muke zola sabana ba violence. No, bananga nakende kasongisa. Yamaga tutamina miranda kwe. Kana muna na lokala patana bango. Kana mbanga. Wasitusi kwa papa oyo achaka zemi akimi. Wana mutu ya mwana si baby, mutu ya mwana baby na kotuta na miranda. Kotuta na miranda. Entre autres, papa na bango azala suna ndako wana te, bébé akomi ingénieur tatana bango. Tala mikoso kwa tatana bango. Tala mutu kanga munoko. Alo kola tata masina bango tala mbebo mabe nyama. To bébé akomi kasi yango na yebisaki bango pona kata papa Fredi na yoki pongi makasi fulobi fola mkata. Na lobi ona yebisaki Benita wana na lobi Benita yo kobota te. Bango basidiki balobi yo pona nini nga nazoloba ya bota te nga na nzambe te kobota ezali na ba. Ba condition. Webi ata ba parents na biso ebele. Babota biso bien te.
Baparents biso ebele babota biso bien te. Baboti biso balingi na biso te. Baboti biso bayebi eloko bakolesa biso te. Baboti biso bayebi même pas place bakobomba biso bakomi kokende kotika biso epa batata mwasi, kotika biso epa ba mama leki et tout ça bazotika biso na lupango moko ezalaka na ba violeur. Bazotika biso na ba mapango moko bato moko bo baza na bizaleri mabe. Baparents ba africain baza normalité hein. Ah oui hein. Oui. Ebele baza normalité babota kaka tika kaka babota et puis bana bazokola bayebi même pas place bana bakutanga bakomi kokendo tinda bino pa papa moko boso ki noko na bino azalaka na mbongo po afutela bino ba minerval en tout cas bandeko to ya kolobela makambo wana ya normalité alors bakomi kotuna Cindy Leker babali awa akobota mkoloni est-ce que ya bisa bino bazanga posa bota confiance na bane belé okuta mona raté Cindy aza visionnaire azomona penza que oui soka boteli papa wana bana wana bakuzala malamu te bana wana bakuzala bien te po papa wana si abota est-ce que kofi place bomoni penza changer ka bakusha bana est-ce que bomoni penza que neti ba papa Freddy bo amemaka mona na mukongo ake kotambola ne na mukongo mwana komi koyebisa kiti sanga nazo ba canard kiti sangai kota na mai zolanga ba canard akomo bondela mwana ba canard baza ya sauté, Kofi azana tawana, azana tante. Et puis est-ce que baebisi no mutunyo se faut kaka bota? Non, mutunyo so tout il faut pas bota. Hein? Ezana mukobota ezana mutunyo so tout. Donc bino bovandi kawana Cindy baboti babali abota sikoyo. Oh, azane na posa ko bota te. Azana posa ko bota te, aza ko mona vie na yeza bien. Azana ye star alimine ba obligation te ya ko bota. Bota la maman Billy Belle o ya botaka. Ayebisa ki bino non nini a ya pas trop longtemps. Alors que moi na ya bota na taboulé, c'était l'enfant le plus malheureux au ya bota. Donc ande maman Billy Belle azaka déjà la bana mususu soki mibale atanga ka bango ta kombote. Wow. Atanga bango ta kombote. Alors moi na ya zaki mwana moko malheureuse parce que azalaki na tante ya zaki na posa ko sa la carrière. Donc na vie er moko, il y a des choses qui s'imposent où il faut ça la kaka choix moko. Neti ba Benita wana Benita si akomi mukolo 40 ans okende kobota uzana ba 40 quelque eza mukolo ngala kama ka batu mususu uza jeune fille obotite e okomi mubange okomi kobota est-ce que oza normal kozala makasi ya kokengela bana osala bango ba devoir osala ba caprice na bango osala ba biloko mwana normal Ozana yenandako. Il faut répéter à ta 5 fois. Yosko sokomi déjà pas 50 ans. Ozobota soki na 45 ans. Moi na wana razo ko 5 ans, mais énergie komi makasi. 10 ans énergie mati. 14 ans adolescence kutunde okokokate okomi déjà na ba 70 quelque. Vraiment. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il na 10 ans tozo pesa kaka toli. Po eza na babiloko mususu soki si eleki otiki no kaka. Oui, nature oyo eyeba pe kosala makamu na bango nature mukile ba kosala makamu nango chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Eza ba biloko ba 45 ans ozala ba 42 ans continuer vie na lukambongo voyager ngulu manase pa beta na mwana ne babi parce que moi ne pas na sentiment ko na bango abanda ko ngulu manaye baki makambango na salon. Bino mwana za ba exigence bana wana batala ba exigence yoka kaka lelo na tongo ngala vandi awa na pesi mwana wala petit déjeuner simo yipsi lelo ko nini ete na tiki ba maki yango kuna na sali la petit na tiki yango kuna na tiki yango na cuisine na yipsi kendo zo petit déjeuner na yo ponga na lukaso kelo ko nini bi yako servir ngai ngala za princesse ngabine yo ko sakala na gate. Qu'est-ce que vous savez? Moi, qui a tellement na esprit moko moqueur, abanjo seka. Kanda na tongo muto ape sio kanda. Donc azu esclave na ye. C'est quoi imagine toi yoza déjà mubange. Ngana taka bato baboti na ki mubange na yoki na bango ma. Ngako tuna koma hotela makamususu bi so na yeba ki me na boti na ngate so na yeba ki me na sina boti na ngana za na shwati. Nazo so mukolo mo boye. Jeza ye soki ndayebi to saka sala ki cauchemar na ye ndenge nini. Mama na bango hotel ko alali bien to seka situki ala na biso ndambu sima akokinde kozongisi na chambre na ba azu jeza ya tina katikati mutu balali so ba monike yoza bebe njoka zana bebe te akoti na blanketi abimi alebi mama poni yoza mtakala
Oh, il y a besoin de casser, répondre. Il y a des corps slip. Ce qu'il y a tout nié. Au moins, la macambon. Ok, au moins, pensez que c'est réponse. Moi, est-ce que je ne nous en pas aux moins. Au macambon. Akomika be quiet. Yele be quiet. Ngabite. Eza be quiet. Atuni yo question. Mami you neke. Siko o répondre en ndeni. Nabi non. Asuki kina pongezo na sauna bangwala les autres gars na la wandambo. Wala la wandambo ndeni. Siko yewana. Akomo tuno. Ozoma na makambong. Sikoyo yo ozana 70 ozona na mwana neti kofi wana na jaza wana na Cindy pona ye première bébé pour Kofi akufa la crise cardiaque siko banda otuna Kofi ou bien Cindy pona ni oza mtakala po ya répondre ni ezana âge ya makambo nyonso. Si l'autre âge ne permet pas, en tout cas c'est tout à fait normal. Dans la vie tout le monde ne sont pas venus pour mettre au monde. Adoptez-moi la moko zo parrainage ya mwana moko. Bien. Ezana para moko tano bino magoda lelo na yeko bota. Tozobota mwana mbata. Yoka, ngana yebi papa moko boye. Papa wana mwasi nasi akufaki. Mama, ayake kolokota mwasi moko boye congolaise. Mwasi wana boti bana. Papa wana zana bakoko. Bana nyonso basi bake mwana na ye asuka si akendaki université. O mutema mabende okuta na papa ndenge wana. Vanda na yo uzala na yeka bien bon voyageaka et tout ça. Hein? Ou bandi obota bana 5 ata yo moko papa ya ba. Ozomona papa na za dépassé. Et ça dépassé siko okoboko na bana bango moko so papa wana akufi na lobite ka okufa lelo to lobi on ne sait jamais. Hein? Et puis azana ye akenda na ye pension. Donc ozo est-ce que yebi que corona o yememaki to ya pourcentage abana ebele babotamaka na corona malgré pe ebele bakindaka na temps corona wana bazieme ebele abana ebele na moment corona to elekaki taux de croissance na monde na balobi pe na banani ba télétravail pe ezobutisa bato bana so papa na mama basaka télétravail babeta ba maguda bazieme ezokoka Donald Trump asi asepe na makambo wana. Mais non, quand même, baye komona ke oui, banda croissance ya réseaux sociaux, ba magode belé, et ça na monde virtuel. Ba te belé bazo beta magoda me bazo bota, mutu na monta boti côté na ya boaki bébé côté na ye. Bazo monde. Donc croissance ya bato pe bazo lingana na réseaux sociaux et l'équipe na vie normale. Bolingo yo bato bazo se oui, bolingo ezo célébrer mais na réseaux sociaux et l'équipe na ya cour, et l'équipe ya église et pas ya nzambe. Et l'équipe ya coutumier et pas la famille. Au monde. Donc, tout ce qui est dans le monde moko, il faut comprendre que nudité est un scandale. Ce qui est un nudité na bango ba mutakala, ils ont fantasme na bango, ils ont bolingo na bango, c'est tout à fait normal, baza ba amouré, baza na katsa bolingo. Donc, mutu nyonso alingaka komona mutu ya lingi. Alors, ilingi kolobate ke biso nyonso toza na posa komona mutakala na bino non. Gardez ça pour vous. C'était dans votre dans vos besoins, dans votre intimité. Dans votre intimité, ouais. Comment on dit? That's something right. Alors. Yeah. Okay. Bandeko, I know you're tired. Yeah, no, I'm sorry. Yeah. Maybe tomorrow. Okay. We'll see. Maybe tomorrow. Thank you so much, guys. Thank you so much. Time. Yeah, thank you. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Funi wananga ngande funi te ya funi na funi ezali funi te ezali fani fani elingi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe oza elongi mabe ntanga eboga les yeux d'une bisi talanga kofokotanga na miso naleki oyo na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Johnson Jennifer Lopez batia ndeni banda na makoto hamini kiche amaniki miche mingi sozofinganga sasika na ngai
Allô? Allô? Chama nikia Paris. Allô, Zonga. Connexion na kufi nini? Allô? Ok, Yaya, ndute zate tala loboko. Yaya, sidoni. Dans Bruxelles, là, Marcelo Tunas.